azawana. Jésus est Yesu là. aza. Tout est Nyonso ezali pete. Jésus Jésus est là. azawana. Jésus est là. Aza. Jésus Yesu aza. tout Nyonso ezali pete. Yesu aza. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Tant reconnaissant à Dieu Tozali vraiment kozonse matondo na Nzambe que nous avons écouté mpe toyoki et que la parole liloba de Dieu liloba a na pénétré Nzambe nos cœurs epesi kotina mitema na biso et que nous avons compris mpe ce tososoli qui compte. yango nde eza na motuya Que tout va ensemble. ntango lobi nyonso ezokende elongo L'esprit, eza liloba molimo malakisi la partie prophétique kosalela liloba na lisakoli nyonso qui fait partie du dessein du salut de Dieu. nyonso wana eteni ya mwango ya lobiko na Nzambe. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, nous pouvons Lelo d'autres. na mikolo ya nkitela ya Nous Pentecôte lire dans les Actes des Apôtres, tokoki kotanga na misala na bantoma chapitre, dès le premier verset. kobandela mokapu na yambo Actes des Apôtres, misala na bantoma chapitre mokapu na yambo 2, verset 1 jusqu'au verset 4. bolongo ya mibale tikelo na minei. Der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sich alle Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble en un ntango même lieu. mokolo na nkitela eyaka banso bazalaka elongo S'éleva du ciel ein gewaltiger un bruit comme celui d'un vent bible elobi puissant. kuna nalola loketo esalami ganze Haus Toute la maison mpe etondisi ndako se bafandaki trouvait. epai bango bafandaki ihnen Zungen, Des langues leur apparurent bandemo na moto emonisami na mitu na se bango divisant ekabwani et eine une ndemo na ndemo se posant ekamatani sur chacun likolo d'eux. na bango nyonso. Ils furent tous Banso remplis du batondisamaki Saint-Esprit na molimo et se monsanto mirent à parler en d'autres langues bakomaki koloba na bankota mosusu leur donnait. kolandisa molimo ndenge eza kotindika bango. kurzumwendig Brièvement, Na mokuse Ereignis ici ce grand événement est décrit. awa eloko ya monene esalami. Il y a en termes d'histoire du salut Jesu Christus la naissance du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur, Na ndenge ya lisolo ya lobiko mbotama na Yesu sa mort, ti liwa sa na ye résurrection, mpe lisekwa na ye sa montée au ciel. mpe bomatini na lola Et il y a Ereignis ce grand événement, mpe elikambo le versement du Saint-Esprit. ya monene oyo kosopama na molimo mosantu. nur daran denken, dass es geschah, Nous ne pouvons pas seulement penser que cela s'est accompli, a eu lieu. und geschieht. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que cela devienne notre expérience toloba personnelle. kaka te ke yango esalamaki kuna esengeli mpe koma ya biso moko libiki na biso moko Les mêmes expériences, mpona kosala frères et sœurs, libiki moko moko wana avec Dieu au bandeko commencement. na biso na mibali ndenge bandeko na biso ebandeli basalaka ngo na Nzambe. Forschet nach, Tenez-vous sur les chemins, regardez et sondez les sentiers de votre foi. botelema likolo na nzela suche die Lequel, botala banzela nini lequel est la voie du nini Seigneur. yango ezali nzela na nkolo. Ensuite, ici, la voie du salut nous est montrée. Awa Dans Actes des Apôtres. nzela na lobiki etalisi biso na misala na Lorsque Dieu a bantoma commencé l'église du Nouveau ndenge Testament, Nzambe abandaki na eklezia ya nouveau testament hatte der Herr il en a été son origine et son commencement. azalaki à la base na ebandeli nango mpe Comme autrefois le Seigneur avait parlé avec ses disciples, comme nous le lisons dans Actes des Apôtres chapitre 1, kolongo alobaki na bayekoli na ye Actes des Apôtres 1, acte au verset 3, après Des qu'il apôtres. souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se Sima montrant pendant 40 jours na et parlant de kosekwa na choses ye qui atalisi bango misala ebele bapreuve ebele kaza na bomoi. Dinge Je voudrais nalingaki souligner 2-3 choses. an denen koloba makambo Nous misato. savons que le jour de la Pentecôte, autrefois, il y eut subitement un bruit se levant du ciel. Eza te ke kaka mokolo ya Pentecôte wana Un bruit, mais encore plus que ça. makelele esalamaki Le kasi vent était là, impétueux et puissant. mopepe makasi ezalaki wana. lese weiter. Je continue à lire. Nazokoma kotanga Ein gewaltiger Wind. Comme celui d'un vent, lokola oyo ya mopepe Sie müssen die ils ont dû Auswirkungen expérimenter babikaki de ce bruit
makelele wa wana littéralement, ils l'ont vu, bango ils baso l'ont vécu. Ce n'est pas seulement du vent. bamonaki mopepe pamba te C'est pas, il n'y a pas que du vent. ezalaki mopepe pamba te Était dans ce bruit. Nzambe azalaki kati na makelele wana Il était le précurseur de ce qui devait descendre d'en haut. makelele ezalaki koya liboso na oyo esengelaki euta likolo Le bruit du vent était là. makelele ya molimo ezalaki wana ya mopepe ezalaki wana Pas seulement le bruit. makelele kaka te Plus que du vent était là. ba mopepe mpe ezalaki wana erfüllte das ganze Haus Verset 2, la deuxième partie. Et il remplit toute la maison où il se trouvait. bilonga mibale mpe etondisaki ndako epai wapi bafandaki L'introduction à ce grand événement surnaturel. nkotele ya événement ya munene oyo ya mokili oyo te Perceptible, palpable, un bruit emonisami qui entra Esimbami. dans la pièce. makelele ya lolo ekoti ntina esika bafandaki Ce bruit n'a pas fait que du vent. Et que le Seigneur, ezalaki kaka mopepe te si je l'exprime ainsi, soki na ngilo il y a babongo plus que du bruit. ezalaki koleka makelele Dieu remplit, accomplit ses promesses. nzambe azokokisa bilaka na ye Il a dit dans sa parole, oyo alobi na liloba na ye c'est à ceux ihm geglaubt haben, qui l'ont cru. na baoyo bandimelaka ye Aujourd'hui, lelo mpe nous lisusu attendre, tozozela nous devons attendre. tozoti kozela Nous ayons au moins le même résultat. tokozwa mbanu moko moko ndenge moko na bango L'expérience. Verset 3, il est écrit, molonga misato ekomami les langues leur apparurent. bandemo emoniselemaki bango En petite flamme et ekabwani une se posa sur na chacun bandemo ndemo d'eux. etiami likolo Tout na c'était. moko moko na bango nini yango Ils ont dû voir, entendre, bamonaki bayokaki expérimenter, vivre cela devant babiki Dieu. liboso na nzambe Ils n'ont pas écrit ou bien parlé bakomi de te ce qui était dans leur imagination. oyo ezalaki na makanisi na bango te Ils ont tatsächlich vor sich raconté ce qui s'était passé réellement. babeti lisolo na oyo elekanaki solo C'était passé vraiment là-bas. ezalaki wana ein C'était une expérience nation naturelle. ezalaki surnaturelle. libiki C'était oyo ya mokili oyo te du Saint-Esprit. ezalaki likambo na molimo santo diese Vase stoßen würde und sie kippte um. Je cogne ce vase aujourd'hui et le renverse. L'eau se déversera, n'est-ce pas? L'eau se déversera. C'était un déversement, une effusion. ezalaki déversement ezalaki effusion kosopana Annoncer la chose, de parler de la chose, c'était l'accomplissement même des promesses divines. ezalaki kokokisama na bilaka ya bule L'écriture. ndenge ekomami na makomi Annoncer, moi je vous baptise ngai pour la repentance. nabatisi bino Qui vient après mpona kolela masumu na bino kasi oyo akoya liboso na nsima na ngai akobatisa bino na moto mpe na molimo Ici nous le voyons. Den Werdegang. Nous voyons comment cela s'est passé. awa tomoni ndenge yango elekanaki Und Du ciel s'éleva un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. na Il lola remplit toute la maison. makelele esalemi lokolo ya mopepe makasi elokito etondisi baoyo nyonso to bafandaki na kati ya Se Sale. posait sur chacun d'eux. etelemi likolo ya moko na moko Tout ce que pour chacun il n'y avait qu'une seule langue. mpona moko na moko ezalaki belelo nkota moko Tous les croyants bandimi nyonso m'ont parlé d'une seule langue. bazalaki koloba elobeli moko C'est-à-dire avec une langue qui gesungen wurde, qui a été die großen Taten pénétrée et consumée du feu de Dieu, du feu divin, pour qu'il puisse ensuite Gott hat in unserer annoncer les merveilles de Dieu. les ezalaki na prodiges de Dieu. nkota na bango esimamaki na moto na nzambe mpo te batatola makambo minene na nzambe Qui fera encore de plus grandes merveilles qu'il a déjà fait. akosala lisusu koleka oyo asi asali Le couronnement, l'achèvement, la perfection Na suka. de l'Église, du Nouveau bosukisi Testament. na eklesia ya kondima na sika Gloire viendra en puissance et gloire. nguya ekoya na Dieu nkembo lui-même
lui-même prendra soin de ça. Es geht noch weiter. Nzambe moko akozwa mukumba na yango. Sie wurden alle Verset 4. mit Mulongo mine. Geist Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Banso batondisamaki na Molimo Santo. à parler en d'autres langues, Bakomaki koloba bankota mususu. selon es ihnen que l'Esprit leur donnait Ndenge Molimo s'exprimer. ezaki kolobela bango po te baloba. Nezo sukoma bango po te baloba. Surnaturel Ezali libiki oyo ya likolo sur terre. ya mokili Non, te. une expérience naturelle, surnaturelle. Ezalaki ya J'ai été likolo. peut-être 2 fois dans la chambre haute à Jérusalem. jedes Et à chaque fois là-bas, j'ai pensé à cet événement. Na banze okanisika ya likambo wana. wir hier Nous sommes Ntango ici. nakende kuna nazokanisika likambo wana. Cela peut être aujourd'hui notre chambre haute. Aujourd'hui, Wana ekoki kozala mpe mpo na biso chambre haute na biso lelo. expérimenter Dieu en cet endroit. Tokoki kobika mpe Nzambe na esika La oyo. crucifixion Kubaka na ekulusu. de s'accomplir, elle est accomplie. Et La Kokisam. résurrection n'a plus besoin. Conversion. Elle n'a pas besoin maintenant. Toza na mposa sikoyo te. Elle a déjà eu lieu. Esili salami. Le déversement, l'effusion du Saint-Esprit Kosopa na Molimo ne Santo. doit pas maintenant venir. L'Esprit de Dieu est déjà déversé et a été déjà répandu sur toute chair. Molimo Santo basi kosopa yango esili kosopama na nzoto nyonso. Besoin de l'accepter dans la foi et de remercier le Seigneur. Biso toza na posa ke tosepela nango na kondima tokumisa tozongisa matondi pa Nzambe pamba te se salami. Nous avons une part dans chaque expérience de l'histoire du salut et que nous pouvons littéralement en témoigner par une expérience personnelle avec Dieu. Tokoki kotatola yango na libiki na yo moko na Nzambe. Il en va de même avec l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Ezali ndenge moko na libiki ya kotondisama nango ya Molimo Santo. als persönlichen Heil Recevoir, accepter, expérimenter. Moko na moko esengeli ayamba andima Yesu Kristo. Doit suivre le chemin biblique Asengeli alanda nzela ya Biblia. et faire l'alliance d'une bonne conscience. Asala boyokani ya motema malamu. Chacun doit ensuite faire cette expérience. Moko na biso esengeli asala libiki yango Esprit. ya Molimo Santo. Pour nous, genügt eine Erinnerung. un rappel de cela ne suffit pas. Mpo na biso kobete biso esolo yango esuki wana te kasi Et faire cette expérience. tolingi kobika libiki yango Voir comme elle a été accordée à nos frères et sœurs aujourd'hui. ndenge epeselami bandeko na biso na ebandeli Que ce dont nous voyons ici, il y a beaucoup plus que ce que l'on peut voir ici. Je crois que c'est l'un des frères qui l'a exprimé ici. Il s'agit de la vie de Dieu ezali qui a été mise dans bomoi na l'Église. Nzambe oyo etiamaki na eklesia. De beaucoup plus que ce que nous puissions lire ici. Ezali koleka oyo tokoki kotanga awa. En 1, au verset 4, en lui était la vie. Et c'est la vie qui fait la lumière. Kati na ye bomoi ezalaki kasi bomoi yango nde ezalaki pole ya mokili. Que la vie de Dieu était. Ezala kati na Yesu Kristo nde bomoi na Nzambe ezalaki. C'est Dieu qui a coulé. Ça, vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, Chapitre 20, au verset 28. Actes des Apôtres, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20. Donc, garde à vous-même et à tout le troupeau Bokeba bino moko. dont le Saint-Esprit vous a Pona établi bampate nyonso wana Molimo Santo d'être l'église ati bino de Dieu pona kolesa qui eklesia na est Nzambe acquise par son propre oye sang. azwi yango na makila na ye moko. Ça, c'est une parole merveilleuse. Wana ezali liloba na mutuya Le sang divin makila na bule dans un corps humain, na nzoto ya le mutu sang divin dans un corps humain, na parce que Jésus notre Seigneur n'était pas moins que Dieu lui-même pamba te manifesté en Yesu forme humaine. azalaki Nzambe ye moko kati na nzoto. Avec nous. Nzambe elongo na biso. Nous savons que dans Lévitique, Toyebi kete na Lévitique au verset 11, il est écrit, akomami Lévitique, Lévitique 11 ekomami chapitre 17, verset 11, 17 verset 11. car la vie du corps
pamba te bomoi na nzoto et je l'ai mis à part natia yango pembeni mpo na sur bino l'autel afin que par lui vous obteniez l'expiation de vos péchés. natia yango pembeni na nzela na yango bozwa bolimbisi ya masumu na bino L'expiation par la vie qu'il contient. bolo elongwa mpo na nzela na bomoi oyo yango eza nango Que ça. in dem göttlichen Dans le sang de Dieu, de na Jésus, le sang makila na de nzambe ya Jésus Versöhnung la pleine réconciliation avec Dieu a eu lieu. bosangani A été na accompli, nzambe na c'était le biso grand jour de réconciliation ekokisamaki de Dieu avec l'humanité. mokolo monene oyo nzambe ayokanaki na Les hommes ne mokili se perdent pas, ne périssent pas parce qu'ils ont péché. eza te bazokobunga te mpo bazwani mpo basumuki te mpo bandimi Les te péchés sont pardonnés. ke masumu na bango elimbisami Les fautes ont été expiées. masumu elongolami Ici, im Blute il est écrit awa que ekomami la vie est dans le sang bomo eza na et makila que l'expiation est produite mpe dans la bolongoli vie qui esalami est dans le sang. na bomo oyo eza na kati ya makila C'était la vie divine. ezalaki bomo ya bule Dieu bomo na nzambe coulait dans ses veines. oyo ezalaki kotambola na misisa na Au ye moment où la rédemption fut accomplie, mokolo oyo liseku esalami frei. cette vie de Dieu a été libérée bomo oyo na pour nzambe revenir sur la troupe projetée. ebimaki eye likolo ya etuluku oyo esombamaki na makila na ye Plus qu'un bruit, ezalaki koleka makelele impétueux, puissant, plus c'était qu'un vent, Dieu plus puissant que ezalaki parler, koleka plus que makelele ya mopepe wana les langues ezalaki de feu nzambe divisées en petites flammes, plus qu'un parler en langue. ezalaki koleka C'était parler en la langue plénitude de la vie divine qui par le déversement bomo du bimba Saint-Esprit na bomoi na nzambe na kosopama na nzela molimo santu l'Église. eyeki likolo eye na ekati ya eklesia De Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. C'est d'elle que nous avons besoin. yango nde toza na moposa Voir ce soir. ye toza na moposa nango lesi na poko na lelo En cet endroit, esika oyo expérimenter Dieu. kobika Tel nzambe que nos frères Und unsere et nos sœurs bieke bandeko na biso là-bas. mit Gott mibali mpe basi ndenge babikaki na ntango wana kuna Je vous pose la question aujourd'hui. nazotuna maintenant. bino lelo motuna wana En quoi, wenn wir das où se situe le problème? likambo eza Nous wapi n'avons pas encore fait la même expérience. tosali na likambo ngo te libiki Il yango ne peut pas en te être responsable hat alles, parce que il a tout préparé. alles, was mpo ye abongisi nyonso Nécessaire. seiner Sache Il l'a de son côté. oyo esengeli Pour kosala nous. ase asali yango Il nous a appelés. abiangi Il nous a biso rachetés. Il asikoli nous a biso accordé le pardon de nos péchés. apesi biso molimo na masumu apesi biso ngolu Il a répandu son esprit. asopi molimo na Il ye nous a accordé sa parole. apesi biso liloba na ye Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? nini yango nzambe akosala lisusu Cela dépend de notre foi. wana etali kondima na biso Dans la foi, na kati ya kondima nous puissions, si nous pouvions déjà remercier Dieu, soki tokoki kozongisa matondi epai na nzambe na kondima qu'il ne nous a pas laissés orphelins. was hat unser Herr Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? ich lasse Je ne vous laisserai pas orphelins. alobi na biso nini nakotika bana bino bana etike te gestorben, der N'est Herr pas gestorben, das mort, c'est le Seigneur qui est mort. Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Le akufi Seigneur qui est mort. Mais ce qui était homme est mort. kasi ezali nkolo moto akufaki te me oyo ezalaki bu mutu yango nde ekufaki amen Dans les endroits de la terre, und im ce Geist qui était Dieu, pour un esprit. den Tod C'est un esprit que le Seigneur a vaincu la mort, l'enfer, le diable. eza na molimo nde nkolo alongi liwa na zabolo na molimo ya liwa Paulus Que Paul pouvait écrire. mpola kokokoma mort Où est ton aiguillon? liwa wapi nzube na Ta yo victoire. wapi elonga na yo Résumons ensemble. toloba na mokuse Le jour de la Pentecôte, mokolo na nkitela Dieu die Gemeinde eingeweiht, a fait le commencement de l'Église. asali ebandeli na eklesia Toutes les autres choses étaient des préparations. oyo nyonso to ezali Il bobongisami y a eu lieu mate nyonso ezali bobongisami éparpillé
Et ils se sont ils ont été de nouveau rassemblés après sa résurrection. basangisangi yango Le Seigneur lisusu les a enseignés mpo bateyamaki sur les choses concernant le royaume de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, mokolo ya nkitela la troupe des rachetés etuluku ya basikolami comme du Seigneur oyo ya a nkolo été joint, constitué de plusieurs membres. bazalaki biteni ebele Pour que le ministère du Seigneur par la puissance de l'Esprit po te lotomo puisse être na continué. nkolo Pardon, puisse être poursuivi. nguya Et je crois ekoba mosala nango que si aujourd'hui nous Soki lelo oyo prendre Dieu au mot, tozwa nzambe na maloba na ye ici quelque chose de surnaturel se passerait. awa mpe eloko ya surnaturel ekoleka so tozwi nzambe na maloba na ye Un Dieu puissant. Cela a eu lieu seulement une unique fois au commencement. wana esalami mbala yoko na ebandeli Quand on regarde tous les autres baptêmes de l'esprit dans les actes des apôtres, ntango totali babatisi nyonso na misala ya bantoma ils furent tous remplis du Saint-Esprit. kuna batondisami banso na molimo nsantu Nous pouvons faire la même expérience biso avec mpe notre tokoki Dieu kosala libiki moko moko wana na nzambe na biso amen que beaucoup l'ont expérimenté. Et malgré tout, dans leur cœur, il y a une faim, une soif. na mitema na bango Ils veulent baza na nzala encore recevoir plus de Dieu. balingi kozwa koleka epa na nzambe Abandonnons toute résistance qui pourrait être otikaka dans notre oyo cœur. nyonso to elingi otelemela Sondons les chemins d'autrefois. koteleka banzela ya Et kala trouvons la voie mpona authentique kotuta nzela qui a été suivie autrefois. Et oyo marche. ezalaki nzela ya malamu oyo baninga batambolaki Pour que nous puissions faire sur ce chemin du salut. po biso mpe tosala mpe nzela moko ya lobiko yango Dans 1 Jean, il y a une parole merveilleuse. na 1 Jean Chapitre 1, verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 1 Jean, 1 chapitre 1, verset 1 et 2 verset 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, oyo ezalaka na ebandeli ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, oyo toyoki oyo ce que nous avons tomoni contemplé, et que nos mains oyo kasi oyo ont touché maboko na biso concernant la esimbi parole de vie. na kotalela ye liloba na bomoi Car la vie a été manifestée. po te bomoi emonisamaki La vie a été manifestée. bomoi emonisamaki L'avons vu biso et nous tomoni rendons témoignage et puis que nous tozo vous pesa annonçons la vie éternelle. litatoli La vie de Dieu bomoi na nzambe a été manifestée. emonisamaki Ce dont nous avons besoin dans le domaine spirituel, oyo toza mposa na bomoi na c'est nzambe la vie de Dieu. bomoi na nzambe Même ye mei dans nos âmes. na miele na Et nous biso savons, l'homme ne vit pas de pain seulement, tolobi loma kobike na mapa pamba te de toute parole kasi na maloba qui manso est sortie de la bouche oyo de ebimi Dieu. na monoko na nzambe En nous, beaucoup de paroles ont été adressées. Paroles de Dieu. Mais maintenant, dans la foi, kasi na nous kondima devons oser se battre et prendre Dieu au mot. tozwa nzambe na maloba na ye Et s'imaginer comment est-ce que cela doit arriver. tokanisa nyonso ndenge nini kokoya Nous ne soyons pas seulement ici pour écouter. tokozalaka kaka mpo na koyoka te D'autres ont expérimenté avec Dieu. bao babiki na nzambe Que nous sommes ici biso mpe awa faire nos propres expériences avec Dieu. tosala misala na biso Expérience personnelle. Combien sont venus avec un tel désir sincère boni baye na posa wana ici awa awa et aujourd'hui lelo sont venus. baye Il y a un cantique qui chante, qui dit eyembo moko ezoyemba ezoloba Regarde-moi, réponds à mon désir, réponds à mon désir. yanulanga na posa na nga Si notre désir soki posa na biso ezoya ntango yiso bongo nous disons Seigneur, tolobi na nkolo je ne peux plus. nakoka su te Je ne veux plus continuer à vivre si ce n'est. Tu me remplisses du Saint-Esprit. nakoki kobika bongo te tondisa ngai na molimo nsantu
que les choses arrivent à ce point. esengeli tokóma na eteni wana Ce qui est arrivé, ce que d'autres ont reçu, ont expérimenté, oyo eyei oyo baninga babiki personnellement. ngai mpe na nde ngai Ah, moko c'est boye écrit. wenn die Kraft, die Jesus von den Toten Quand la puissance, si la puissance qui a ressuscité Jésus des morts ngai moko habite à mpe nous, soki alors nguya le oyo corps mortel oyo esekwisaki yesu kristu efandi kati na biso changé par la puissance qui habite à nous. zoto na biso mpe ekobongwana na nguya oyo efandi kati Il na avait la biso parole de Dieu azali na liloba na nzambe et hinweggenommen. il fut enlevé. epe andetwamaki Dans la parole de Dieu, na liloba na nzambe dans l'esprit de Dieu, na molimo na nzambe il y a la puissance de Dieu, enguya na nzambe ezali la vie de Dieu bomoi na nzambe qui Möchte veut se manifester, oyo elingi komimonisa veut produire son effet. oyo kobota mbuma La nango parole ausrichten, doit pouvoir produire l'effet pour lequel liloba elle a été envoyée. esengeli Et ebota mbuma nango l'esprit vient sur tino batindelaki yango ceux qui ont göttlichen Verheißungen écouté la parole de la promesse divine. ekoloka baoyo bayokaki liloba na elaka na par bule une expérience personnelle mpe basali libiki en bango chacun moko individuellement avec Dieu. na nzambe Raison sind wir heute que nous sommes ici aujourd'hui ntina oyo toza awa yango wana pour écouter, mpona koyoka mais pour expérimenter personnellement, mpona pour kobika recevoir mpona koyamba un désir posa est là. eza wana einmütig Sommes-nous d'un commun accord Toyokani rassemblés biso au nom banso du bongo. Seigneur? Avons-nous nous n'avons rien haben wir les uns contre les autres, ou bien il n'y a rien entre nous. totelemelani biso na biso te Tout a été mis moko en na moko ordre aza na avec likambo Dieu te et moto les moto na moto asi atia nordre bomoi na ye venu devant sa face, tout a été réglé. mpona koya liboso na ye nyonso esi ekokisamaki Faisons comme ça doit être fait. Apportons tout au Seigneur et croyons tondima que hatten gut gemacht. il a réparé tout dégât. abongisi mbeba nyonso Croyons ce qu'il a dit. tondima oyo alobi amen Bei deinem Namen Croyons qu'il a ramené l'homme à lui. Il s'est appelé de ton nom. tondima ete azoi moto azongisi epa na ye Et je vous dis aujourd'hui, nayebisi bino lelo c'est über eure Lippen von Herzen de tout votre cœur. na motema na bino mobimba Vous prononcez de vos lèvres cette phrase, si vous pouviez le dire. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as sauvé. kolo Tu m'as nazongisili tu m'as matondo na pardonné. ndenge te Tu obikisi m'as ngai accueilli. Tu m'as osikoli ngai agréé. Tu m'as olimbisi fait ngai grâce. obongisili ngai esika Eigen sein für Zeit. Peut être ta profession pour ce temps et pour toute éternité. In dem Moment, wana ezali etelemelo no mpo na seko na seko eurem Mund Commencez ainsi à confesser ça de votre bouche. bobanda kotatola ngo na binoko na bino Mais pas comme ça de vous-même, mais parce que vous le croyez de votre cœur. parce que na yo moko te mpo ozondima yango na motema na yo mobimba amen Et vous êtes rempli de joie. Et la botondisami na esengo toute pensée humaine ein remplira vos âmes, votre âme. Et alors, la parole s'accomplit. Ruhe, Vous trouverez du repos bokutana pour kimia vos âmes. ya miele na biso De Dieu lui-même. nzambe ye Il mei y a un repos présent pour le peuple. kimia ezali ya miele na biso geht alles Tout rund und trüb. est un désordre. Und eine, ja, hat auch noch, Les gens sont stressés aber Gott et en mouvement. Mais Dieu a des hommes sur terre. nzambe aza na bato awo na mokili Geist Ne se laisse pas emporter par l'esprit de ce monde. bakomemana na molimo ya mokili oyo Emporter par les te traits de ce monde. Des hommes qui, ici sur cette terre, bato oyo und die unser baza na mokili trouvent oyo leur nouvelle naissance par leur conduite. bazwi Comme mbotama na un sika frère disait, na etamboli na nous bango voulons suivre le chemin ndenge tozolimbola tolingi kolanda nzela et vivre totambola avec Dieu. mpo na nzambe solche Menschen Que Dieu puisse faire de nous de telles personnes nzambe asala biso bato ya motindo boye oyo bazotambola na nzela oyo qui font sa volonté oyo bazosala mokano na ye et qui se tiennent à sa disposition, baziki batelemi mpo na ye qui peut s'accomplir. mpo liloba nde ekokisama na biso Nous sommes Lobpreis devenus quelque chose tokomi pour eloko la louange de sa glorieuse gloire. mbuma na Pour la nkembo na ye grâce, comme notre frère l'a lu, rühmen wir que celui qui veut se glorifier, que se glorifie ndenge bible dans elobi le Seigneur. oyo alimi komikomisa na kati na Dans le nkolo sage,
se glorifie de sa sagesse et pas le riche se na glorifie bwanya na de sa ete richesse. non bakuto bozwi ya komikomisa na bozwi na ete kasi walinga Qui se amikomisa glorifie dans le Seigneur. amikomisa na kati na nkolo Seigneur, la sagesse restera en arrière, la richesse restera aussi, et tout le reste, nous le laisserons ici. tokotika yango Mais awa ce que Dieu aura pu produire en nous, oyo nzambe dans akobota notre kati na cœur, biso dans notre âme, nous le prendrons avec tokozwa yango dans elongo le ciel. Oui, cela nous fera passer de l'autre côté comme cela, je l'ai dit d'abord. wana tokende na ngambo wana mosusu Nous portons les promesses dans notre cœur. tozomema bilaka na nzambe na mitema na biso Nous porte, Dieu porte lui-même ceux qui dans la foi et la confiance nzambe ye moko le suivent et azomema bato na confiance bazolanda ye azomema bango na mitema na ye mpe na motema na ye aux uns aux autres, aux circonstances, à l'environnement, à l'environnement, à la maladie ou bien à la faiblesse. Aujourd'hui, regardons à Jésus. Fixons les regards sur Jésus. lelo oyo Celui na qui kati ya suscite pasi la foi na et bokolo la rend parfaite. oyo aza na kondima Tous ceux qui regardent à lui nyonso ne bazotala seront jamais ye confus. bakozala na confusion Tous ceux qui te se confient en lui, qui bakozala mettent bien confiance en lui, bo ne seront nyonso jamais déçus. bakomikaba na ye bakozala malamu bakoyoka soni Dans le te jour de Moïse, ça suffisait que tous ceux qui avaient été mordus par ces serpents na ntango na moshi et qui baoyo nyonso to baza kosoa bango na nyoka ils n'avaient pas regardé soki batalaki le serpent des reins. nyoka na motaku te mbele Le fait bazokufa seulement de regarder un serpent des reins. esengeli bobele kotala nyoka na motaku ezali kobikisama Si tous nous qui avons été trompés par le serpent ancien, nés dans ce biso monde oyo sans espoir, tokosamaki na nyoka na kalakala mais maintenant, sasa yipi nous qui étions éloignés, nous sommes devenus biso baoyo tozalaki rapprochés. mosika na Nous ye qui étions étrangers, nous sommes biso devenus tozalaki des gens bapaya de Dieu. tokomi bato na ndako na nzambe Qu'est-ce qui devrait alors se passer avec nous? nini yango esengeli elekana na biso Dans la foi, na kondima fixons le regard sur Jésus. sur la totala foi. bobele miso na biso na yesu kristo Nous recevrons le salut. na mbala yoko tozozamba lobiko Nous ne voulons pas seulement avoir écouté ces choses. tolingi kaka bobele koyoka makambo oyo te Simplement penser à cela. Oh, ils ont vraiment expérimenté quelque chose de merveilleux. babikaki eloko na motuya biso mpe esengeli mpe tobika yango Croire que cette expérience de la Pentecôte, libiki oyo ya pour pentecote toi et pour moi, ezali mpe mpo na ngai elle est à ta disposition. Elle t'est ezali déjà donnée. mpo na ngai efandi mpo na On n'a ngai pas besoin de mettre violence. toza na mposa kotia violence te L'Esprit de Dieu molimo na nzambe a été déjà répandu. esila Aujourd'hui, kosopana nous voulons faire la même expérience. kasi lelo mpe tolingi kosala libiki moko wana amen Faisons aussi comme avec la crucifixion. Jésus-Christ a été une fois pour toutes crucifié. yesu tosala ndenge moko nekolo ya kufa na yesu yesu akufaki na ekilisu mbala moko mpe asekwaki mpe Il n'existera pas encore une autre crucifixion. kobakama na ekulusu mosusu eza lisusu te asili kobakama Ou alors il s'agit ici d'un fait divin historique de salut. awa ezali moto ya lobiko ya nzambe Comme l'Adam terrestre a reçu un souffle, le souffle de vie subitement. lokola adam terrestre azwaki mpema Marcher dans un corps de chair, tout fonctionnait. tambolaki Le corps du Seigneur, na aussi, nzoto les ezokotambola différents membres sont là. Mais c'est seulement quand la vie de Dieu lui-même ntango bomoi na nzambe ye moko ekoti na kati na eklesia que par cette vie, nous sommes tenus sur notre pied de la foi. na bomoi oyo totelemi likolo na kondima Sans frottement, et fonctionnera sans frottement, de manière divine. na lolenge ya bule Et je crois que Dieu nazozela l'accordera. ke nzambe akopesa yango amen C'est ainsi. eza C'est bongo le commencement. ndenge wana ezalaki na ebandeli Va être maintenant à la fin. yaka tokomi mpe na suka yesu Est kristo le même azali ndenge moko aujourd'hui, lelo est le même ndenge moko éternellement. mpe seko na seko Il est celui qui bâtit encore aujourd'hui d'esprit et de feu. eye wana moto aza kobatisa lelo na moto mpe na Il molimo demande ozotuna ngai que nous
voulons apporter devant la face de Dieu avec reconnaissance. tolingi komema liboso na nzambe na matondi Pas avec des supplications, na kobondela ya bapriere te, mais avec reconnaissance, avec action de grâce. donc tozososola yango ke nzambe akosala yango. Devant notre Dieu, Nzambe na biso was geschrieben steht, akosala yango. sich erfüllen. ce qui est écrit va s'accomplir. Oyo ekokisami, oyo ekomami ekokisama. Grâce à sacrifice, qu'il me loue. Et ça, c'est le chemin du salut. bomelanga mbeka oyo ezokumisa ngai, oyo eza nzela ya moto nyonso. Commence avec Dieu, dans la foi, nakondima dans la confiance, mpe nakotia confiance epa na ye, en l'œuvre accomplie mpe na ye, de la rédemption, mpe na mosala ekokisami ya lisiko à Golgotha na par lui. Golgota, na ye mei Le Saint-Esprit molimo santo vint sur la troupe des rachetés. ayaki likolo ya basikolami. Saint-Esprit vient maintenant ndenge moko sur molimo la moko troupe des rachetés. ekoya mpe likolo na etuluku ya basikolami. Nous pouvons nous compter à cette troupe. tozali mpe kati na bango, C'est la puissance de Dieu et la vie de Dieu eza nguya na nzambe, contenue bomoi na nzambe, en cela. nyonso eza na kati wana, Dans l'adoration, na kati na kogumbamela, aujourd'hui, dans la foi, ezokamba biso na kondima, de remercier le Seigneur et de lui apporter des actions de grâce. komemela ye, kokumisa ye, komemela ye action de grâce, misalo ya asala mpo na biso. Ce soir, aujourd'hui, Lelo. ensemble, donc on est encore dans l'adoration et la louange, dans la elongo venant devant la face de Dieu. na bomoko tozoya liboso na nzambe. Que Dieu se tient sur ce qu'il dit. Nzambe atala oyo ye alobi na biso, Louer akumisama, asanzolama, son saint nom. kombo ne na bule. Amen.